À Madame Silla, ma grande sœur, je te dis ça aujourd'hui parce que comme si tu es belé, bauma obanga. Obanga pour sa vérité pour ba ofingai na ba internaute. Obanga pour sa vérité pour comme si obenga souté na ba film na SB hier aux asso na succès té au mona té. Menga mwana ya ba mama mapa. Nazui forte conviction ya sa vérité. Mais oyo, nous demandons aujourd'hui na ba Congolais nyonso, na diaspora nyonso, na communauté congolaise nyonso, bino ba ebolinga kamusalo malamu, venez suivre ces films. En tout cas, vous ne serez pas dessus. Même yo oyo oyinaka belle-mère na yo. Yo oyo okumamo na belle-mère na yo aza dérangement. En tout cas, sur l'année film oyo, okozwa quelque chose ya malamu. Et puis yo pe belle-mère oyo, olingaka moi si ya mwana na yo te. Yo belle-mère oyo, olukaka kokoma lokola moi si et pas ya mwana na yo. Maman, il faut yeba ete ozali pe na ba limite na yo. Je parle de cet ensemble-là. Kobanamoura de la presse, Koyana Kevin Panda, Koko Manamida, Bango nyonso baza bato basala la promotion, il y a musala ya kitoko o maman na biso si la biso basala na SB. Alors, si on répétait, Barizi nous voyait, Barizi est venu à proposer dans tout ça l'émission. Je crois que jusqu'à présent, ils ont une chaîne à eux. À cette époque-là, l'émission n'est ça là plus de 80 000 vues. C'est comme ça que Barizi Baza me dit, président, en tout cas, j'ai un ami, Alimi Passa dans l'émission, il t'apprécie beaucoup. C'est qui c'est Kevin Panda? Je ne connaissais pas. Ah, non, c'est pas. C'est pas un problème. Ah, bien, ça va. C'est comme ça que j'ai rencontré Kevin. Je suis allé chez lui, il n'a été soit déménagé, mais à cette époque, on a na Lingwala. Je suis allé chez lui, un garçon très gentil. Tout ça, l'émission, on a fait la première émission, enregistré la première émission, et l'équipe. Après, nous sommes restés amis. Azui numéro, on a appelé Azui numéro. Soit Benga na Ozwa. Ce qui, on a appelé Bengi à Ozwa. Ouais. Jusqu'à ce qu'un jour, chez lui, à cette époque, je prenais encore la bière parce que j'en prends plus. À Bensinga, président, moi j'habitais Bon Marché. À Bensinga, na Kei, Tovani, Tomeni, na Somenga de Batembo, Nangande, Nazakomela. Après, il m'a dit ouvertement qu'il a intéressé ce que Ngana Zamobali Naye et tout ça. Mais ce qui est clairement, Kevin, Ngana homosexualité, Nazara PDT. Mais ça ne m'empêche pas tous à ba master. Madame, on a encore dans la Makambo, moi c'est na mobile. Pendant que baza me bali, on compte dans la pardon. On compte dans la Allô les amis, coucou, vous allez bien, c'est Swastone et je vous demande de vous abonner massivement s'il vous plaît sur Top Media TV officiel. Boya wana bobeta topa tadingala pa ici kabiso to yaka na biso zo mayele. Est-ce que to yi baba question. Kuneza rendez-vous ba star, ya ba célèbre, ya bato to luka to yeba na to yaka awa. Boya belé mambo kitoko ebele. Abonnez-vous s'il vous plaît la famille. So bo s'abonner au côté Satan 1 franc. On en zota 0 centime. C'est juste la carte qui gagne. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, mesdames et messieurs, Bandeko Balandi à Top Media Télévision, les amoureux et à émission de cours de bonne conduite, soyez le bienvenu. Moi, c'est votre frère Tadi Galapa. Nous sommes dimanche aujourd'hui, 18 juin 2023, jour pour jour, vers la fin de l'année 2023. Nzambe Azalanabino, Nabanda Kunabino, Nzambe à protéger ma famille Nabino, Nzambe à mon Nabino, Nzambe à Kanisamboka Congo, encore une fois, Nzambe a justifié le cas, il y a partie est et Mboka Nabiso, Nzambe a Pambola à soutenir ba mamo nyonso, ba papo nyonso, bazokoya pour aider, financer, orienter, protéger les intérêts il y a ba Congolais, ba victime o ebele ba tondi sami bongo na ngambu ya est kuna na moni bande konanga ona kenda kotala na
na Kibumba, namoni susu bande konanga ya Ruchuru, namoni susu comment les mamans sont violées, les enfants sont tués, les innocents sont bazoko massacrés bango lokola banzinzi. Mais là ce sont des vies humaines. Ya batu bazoko kende. J'étais na coin wana ya mboka ya Congo na Kibumba, j'étais là. Na kanisi boche langa photo na mopanzi, j'étais là pour aller voir mes frères et sœurs pour bazoko nyo kwa makuna. En tout cas, prenons même une minute seulement pour prier pour na bande konabiswana. Prenons même une seconde pour la kotika ka partie à est on a maboko nzambe. Laissez les autorités de ces pays entre les mains de Dieu. Évitons les distractions. Mesdames et messieurs, bande nyonso bolinga biso, nous devons éviter les distractions. Les diables maintenant commencent à opérer par ses envoyés au bazali bana ya ba serpent au bazana réseaux sociaux auto travailler na bango auto zala na bango. Cette émission ezali réalisée na République démocratique du Congo. Je suis bel et bien à Kingakati na kanisi bomoni décor ezali awa et Nico je suis déjà à Kingakati. Une façon de vous faire le travail tout ça attend na problème na mutu. Voilà, tout le monde est famille Libota jusqu'à la fin de mes jours, jusqu'à ce que les bons dieux akoya pour azwaba oyaye. Je resterai toujours de l'autre côté la vérité. Je ferai toujours mon travail dans les mêmes. Émission Oyolelo, toujours qu'on réalise mon objectif moko. Réaction choquante il y a d'Acosta après avoir Babilo Konyonso, après avoir ce qui s'est passé dans Komonaye, après avoir insulte, après avoir Makamo Nyonso Bisoto Lobaka. D'Acosta vient de frapper encore une fois trop fort. Et lorsque je vais parler de Dacosta, après une partie, il y a émission, je demanderai à mon confrère Vincent Tulis, une partie, il y a émission qu'on a justement pour analyse et ça la même atteindre 95% et réussir par rapport à ma Kamnazo Lingana Loba. Et aussi, je vous informe, depuis hier, lobby n'a pas 16h30, film Nabino, Obozela qui tend, Obatebele ba bengi. O batebele ba komi, o batebele babane déjà collé là, bafanda qui déjà. En tout cas, je vous dis que depuis lobby film Nabino na combo il y a ma belle-mère et Kotaki a appelé to coacher Nabino une partie. Extrait, il y a film on a une façon il y a Kolatsabino te ndengeni ni film Nabiso ma belle-mère et Zoko Kende depuis lobby et Kotaki na Bellevue télévision et aussi Aujourd'hui, deuxième épisode Egokota, hein, deuxième épisode et Egokota déjà na Bellevue télévision. Soyez prudents, allons suivre ces films, partagez le film, likez le film, informez aussi aux autres que film Nabino ma belle-mère Ekoti déjà eza na Bellevue télévision. Je vis des acteurs. Lokola ba maman Moseka, ba maman Top, ba maman Milo, namoni ba Dio lisusu ya Pierrot, Spawn yemoko. En tout cas, ezali une réussite totale pour la bandeko oyo et il faut topé sa bango respect na longonia. Voilà pourquoi cette émission nazo dédié à mon Nzambe et puis nazo dédié émission o nazo sala et pas ya ma maman Bijou Ketani, maman ya ba 90% Nikolo Babaxelier au sommet Nzambe azala na bino avec toute la famille, les quatre et la famille Ketani, je vous aime beaucoup. Nzambe azala na bino. Un grand merci na maman Deborah Lubanda Kilo Amera Calgary, maman Azana Charge Kilo Amera Calgary. Un grand merci à maman Zozo, la femme de papa Noé Mavakala Nzinga, mère à triplé, maman Tosa la grande Tosola, qui est un grand merci na maman Emily Setimaïnga, moi si Nzambe apambola yo maman, Nzambe asunga libota na yo nyonso eke liboso, maman Yvette Mbango. Bertin Konde, Mbongo propre, les infirmiers cliniciens en tout cas, nous sommes là pour faire notre travail. Objectif Nabiso, c'est juste pour vous informer. Nous ne viendrons pas dans les insultes, n'importe quoi, parce que Awatosa la cage juste mon salaire. Voilà pourquoi aujourd'hui je viens vous présenter encore une fois ces films. Na combo ya ma belle-mère Oyozali. Une production, il y a Bella, la chaîne Bellevue télévision, au acteur et belé. En tout cas, Ezali retrouvailles ce genre de casting. Il faut que mon amour kaka et pas il y a bandeko o boyele to lingi yango pe na profiter pe na koepsa ba bandeko nanga ba congolais na vidéo nazo sala ke maman dit nana film na biso na combo ya le secret de la mort. Ils ont continué
Ils ont toujours Nadinana télévision, donc NADD télévision. Allez vous abonner massivement. Allez chercher déjà votre place. Maman Dinana aussi est en train de continuer à poser des actes responsables. Oyo ekoti kala na mitu ya ba Congolais na ba Congolaises nyonso. En tout cas, les alliés rendez-vous à ba Congolais nyonso. Allez vous abonner massivement et pas à maman Dinana. Beaucoup à la dessus. Vous savez que c'est une femme qui est et parce que les douce, non, c'est d'abord au fin fond na moté manaye, c'est comme ça elle est. Yango o izalaka na moté manaye et bimaka. Boé na miso ya bateau bani balandi. Ya Top Media télévision, c'est par ici que nous voulons commencer notre émission. Le meilleur fan, je vous salue. Présent bébé, maman Nathalie Nana Moussibou, Angelos Karouane, Fatou Dokonti, Sol Mbemba, Makia Lakumba, Madeline Keta, Tata Poefape Kato, Nzambe, Azala Nabino. Par ici, na kosenga na régie, ceux qui te le langage moko. Boche langana no tableau moko. Il y a film Nabiso, on a combo, il y a ma fille mère, et puis on se retrouve tout justement après pour tout continuer na analyse Nabiso, il y a mon colo alelo, pour tout côté la vidéo Makamo Italie d'Acosta. Merci beaucoup. Bongo yoko liate. Tenga ba pièce était maman, tia bien na misa wana moto nyonso akokata make yali. Biloko mosusu ya moto mosusu. Mama toje sika moto. Moto nyonso atia loboko na kati na sani. Boko sa la ngai moko. Mama. Puis Gisati. Ndena Joseph la ngai te mwana mama na mwana. Sanga lutu mwana. Oke ko sa la ngai ngai moko. Mama mwende na olinga oyo, ndena olinga mama na nga. Ndena obateli ndena obatela. Pesa ngama gobelete mama. Siko boteli ngai te. Bino moko botu bo miteli. Si pesa nga 1000 kina mela mwana mkiasa. Maman, attends s'il te plaît. Bambonji Maman, s'il te plaît. Maman, vanda na yo, tenta ko na yo. Kati na likambo na kolobao. Na sina bota na nga mwana mobali. Albi boti mwana mobali ko bato mosusu bolia na yo na mama na yo. Madia yaso. Maman, non mais dans un déjeuner des nuits, maman boucler dans la méditer. Ah ya, le ko boze estomac moko songa na sala. Maman bota mwana mobali ya so. Yo ndunga ya yo. Yo ni pasi na mwana mobali ya. Ngana melanie ni litonte ti. Asepela bendongo boti na mwana boye. Oyo botika ye. Mika pamba. Bapeseli ata mbongo te. Mwana bapeseli ata eloko te ngamo seka mwana na ngamo seka alpa karibu pa yali wana pinza pala na ngai kaka ndenge yali wana. Mobali ya peseli mbongo. Balia katana. Ata kutu bongo te mama. Tuna ka Karino yebiso. Na Kinshasa o. Mobali bafungola ke biso. Na kin basi bazotula mobala nanda kumunene bena tikeka ye moko bani ye moko ti na yoko tanda ko tena mais yeli déjà bien avant les têtes asisa mangam so on va attendre on surveille bien on mi qui au sommeil le bien on a sommeil le bien on est crémé hein comme ça ça va quoi kasi na mais oh ni oyo okotela ngabo eponi mama na lobaki ngana komela nga meleke café te o yebi bien na banana yawa na zo melobi café mama ba café par rapport à bolingi na mela soki bolingi na bino na mela te bolobi nga zangi pe mbongo te dana na café kasi ici pesa wa ikanya va to mo ma bien fourchette pesa na table ko na dia ko dia te mama tout le petit déjeuner na kimenya sorti koto boy sko to dire comment ya mele na ko na mwana na ya mele te bulu sama ko to botasi sikamaki wana ozokata ebele boye to te c'est bon Mas pour quand il y a fromage Asa na miliki kuna. Esa nga miliki te mama. S'il te plaît Yaya. Merci. S'il te plaît ici. Bekopa moke wana ya goyo tokeli miliki belebo. Mama, otota nano te na ndenge boyali. Ko be miliki belebo e kopo moke boy ko tia miliki belebo ata yo mo. Mama yango. Charcuterie pesa awa, na pesa. Juste un peu quand je dis à Ramalemba, donc la tu vas pas me ça on me tout. Ramalemba. Yo wana. Au charcuterie. Yo jute. Lia mama, yo esika. Yo ojute.
Yo be meka te. Yo est calier. Zanga na meka. Bokala bino awa. Yango nganole. Abo kilo ngosa ikula. Ngosa ikula. Mas, boy aussi mate parce que faut pas ça mai kasi wapi. Bongo tio ko cham wapi. Mai faut pas ça mai kolo. Na ibi loko na gizo. Ngosa ikula. Na bongo na. Mande saka pe. Mama, ayo tsali kuna nani atali yo. Moto na motati na sanyi na ye. Yo zoli ya kuna motatali yo ya lite. Même c'est servi. Panda ko ya kala. Peut-être Moto azo sama kamba bulu kwa zoli kipini pa de kala. Maman, s'il te plaît. Mai. Mai est coco, parce que sopana nyonso. Il faut longo la miliki, au tikindambo. Attends, on met trois tasses. Et ça problème té. Au ti au meliso et si to baxi muso so boye coco. Mai est coco. Non, abiki to longa mikindambo. Kasi nini? Kopo moso ya te. T'es sans ça non kanani na awa. Oui. Ya capitaine ya passe. Mai wapi? Mai. Yo baki kolia nini wana tete? Mumi, chama. Esa ngana no kuna. Mais c'est la tête, ma boucle. Et si c'était peu quand même, il faut que vous non peut-être aussi. Attends, je sais ça. Ok. Naturellement. Ben voilà, de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, Bandeko Balandi à Top Media Télévision. Nakansi wana bo utuko la na mais après na banda commentaire nango, j'ai encore un nouveau jus là. Non mais parce que nous célébrons la victoire, nous célébrons Mokolo Malamu Nzambe apesi biso un bon travail au ba maman na biso bazo ko sala alors ils ont mérité to arroser to mélanger. Non mais la pardon. Tout le monde est famille de Bota. Alléluia, Ongebe, Seigneur. Oh my God, Jesus. The rice is good. The rice is good, is beauty, is good, is smelling, is kitchen, is something, is bon. This, yeah, good. Thank you. Voilà, mesdames et messieurs, je pense que vous avez compris. Ma belle-mère. Épisode nano ya liboso. Épisode ka ya liboso. Na moni yango ndenge moko boye. Puis, ekomi ko bangisa nga. Tableau obo uti kolanda. Maman Moseka. Maman Milo. Maman Ursule Péchanga Mobutu. La ville est calme, très calme Mobutu. Très calme même. Nazo mona solo likambo na tableau oyo. Nazo mona solo likambo et pas ba maman oyo misato. Nga no mona solo likambo. Ma belle-mère, c'est un film Oyo et Koya, en tout cas pour vous aider. Ma belle-mère, c'est un film Oyo. Beaucoup de familles vont se retrouver. Ma belle-mère, c'est un film Oyo. Nous demandons aujourd'hui, na Congolais nyonso, na diaspora nyonso, na communauté congolaise nyonso, bino ba ebolinga kamusalo malamu, venez suivre ces films. En tout cas, vous ne serez pas dessus. Même yo oyo oyinaka belle-mère na yo. Yo oyo okumamo na belle-mère na yo aza dérangement. En tout cas, sur l'année film oyo okozwa quelque chose ya malamu. Et puis yo pe belle-mère oyo olingaka mwasi ya mwana na yo te. Yo belle-mère oyo olukaka kokoma lokola mwasi epa ya mwana na yo. Maman, il faut yeba ete ozali pe na ba limite na yo. Ozali na ba place oyo fo suka. Dans ce film ba décrire makambo ebele. Dans ce film ba koti na société congolaise. Dans ce film ba koti na ba culture africaine. Dans ce film on vous apporte des choses oyo bino bokotika la kozala ata une seconde dessus te. Regardez d'abord ba jar ya ba casting oyo. D'abord
réussir un projet sur le plan cinématographique, ceux qui ont le scénario, au na casting, au sali mise en scène à bien, ba résultat nango ekobima obino bozo kotala wana, obino bozo komona wana. En tout cas, nous disons encore une fois un grand merci na ba maman oyo ba participer, ba papa o ba participer na motema oyo motivation oh vous avez respecté juste votre travail. Et nous là, nous devons vous respecter. Photo tombola musala na bino mama Milo, photo tombola musala na bino mama Top, photo tombola musala na bino d'Acosta, parce que bino kande tozan na bango. En tout cas, moi ça me va droit au cœur, et je suis très heureux. Soutenons ce genre de choses. Yaya, pour perdre temps nayo inutilement. Il y a des films, mais aujourd'hui, il y a des gars aujourd'hui, ils allaient ba jeton. Et ça parce que na sali film oyo pour na sala gars oyo pour na kwa que la mutu moko boye jeton pour ngambu moko boye o balinga kaba insensé do ba kebele ba sepela na yango parce que nazo finga mutu moko. Je suivi des gars comme ça, j'ai suivi aussi des films comme ça, mais ce film c'est un film qui vous apporte des conseils, c'est un film qui vous apporte des choses, c'est un film c'est-à-dire il faut apporter soin na bino, attention na bino, like na bino na film et vous ne serez pas dessus. Et pour continuer, en tout cas nazo zo phrase oyo et tikenga et salinga esengo et salinga joie phrase outi na munoko ya mama na bino ndeko na bino leki na bino yaya na bino tata mosi na bino Belvi Kondi na présence ya ndeko na ye Ursule Pechanga. C'est un message au bisoto bandi nango depuis kala, message à Kimia. Soyons unis, tous ensemble, totonga musala na biso, parce que l'unité fait la force, mes frères et sœurs. L'unité fait la force. La personne au azo otonga vi na ye, musala na ye, na derrière ba n'importe quoi. Noko ndekonanga moi si ndekonanga mobali lobby et kozala na ba atteinte grave sur cette personne. Et kozala grave. Peut-être demain ça sera difficile pour nous réparer certaines choses. Peut-être demain et kozala grave. Na raison. Voilà pourquoi nous vous invitons tous, papa, maman, soyons prudents. Même si aux ali cinéastes étaient, même si aux comédiens étaient, même si aux journalistes étaient, même si aux moto dans la kabiso yaya, vous devez faire très attention. Les diables a une mission dans les réseaux sociaux, c'est pour détruire. Vous savez tous, diable ayaka pour dérober en fait. Donc ayaka pour construire. Alors lorsque le diable ayaka a semaka trouble, a semé n'importe quoi a penser. Le Saint-Esprit a sejakate nanzoto oyo et toni sami na bosoto. Le Saint-Esprit a fandakate nanzoto oyo donc ezali ya mabe. Ba filme o nyonso ba mama na biso ya ba congolais nyonso ba salaka. Maman na ba papa basalaka. Derrière ça il y a toujours un esprit, derrière ça il y a toujours un message, derrière ça laissons moko boy ezalaka pour esunga biso. Mais si c'est un film oh ezo mema bino na makambo ya malongate, en tout cas je vous demanderai mes frères et sœurs ya kopé ça attention na bino et pas bandeko ba osala musala malamu lokola ba mama Dinana ba bobo manoka ba mama Top ba mama Ursule Pechanga ba mama Belvi Kondi baza ebele o bazo sala musala ya malamu. Voilà tous on a nos phrases oyo nabe yango phrase mo maloba oyo ya maman Belvi, et puis on se retrouve tout justement après pour na luka mwena sala moi commentaire à moke poto kota na o Italie si na biso il y a réaction choquante ya ndeko na biso d'Acosta, les amoureux les intimes ba linga kaye ba benga ye coach tous on a nos maman Belvi, et puis on se retrouve tout justement après. Merci beaucoup. Maman pourquoi c'est tout foutre il y a plus de place pour la haine. Il y a plus. Voilà, merci. Nazaka na molangi nanga jure. I living, I finish. I travailling, I dorming. I living, I finish. I travailling, I dorming. Is speeding et puis I réveilling is tomorrow. Is tomorrow because I bossing is dear. Voilà, mesdames et messieurs, non, je dois prendre d'abord ça. C'est juste pour le film Ma belle-mère.
C'est juste pour la récite aussi. Il y a film Nabino de Outaki Koleka, fille-mère. Et nous célébrons ça lorsque les bons dieux azoko sa la photo ndima. Maloba nini maman Nabino, leki Nabino ndeko Nabino belvia lobby. Place eza les sous-soutés pour la haine. Place eza les sous-soutés pour la haine. Et là quoi mukie mais eza munene. C'est-à-dire tout le monde a haine au toza na ngona mitema. Tout le monde a jalousie toza na bango na mitema. Tout le monde a mauvaise foi au etondi sami biso na kati na mitema na biso. Quelqu'un qui aille à l'église pour aller prier, lorsque nous autres on a vini mobimba etondi sami na masumu, prière na ye et pas nzambe eza lokola libaku. Prière na ye et pas nzambe ekozala la bienvenue. Prière na ye liboso ya nzambe ezali salité parce que le bon Dieu munene na ye ezaka foi na biso. Donc nzambe aliaka foi na biso kondima auto chaka et pas papa, c'est ce qui permet à ce que notre sauveur, notre créateur azala en bonne santé. Place ezali sous-souté pour la haine. Famille Libota. Les Congolais nyonso, la communauté congolaise, diaspora congolaise dispersée à travers le monde. Prenez ces messages ici. Ya maman Belleville. Bosangi sango na message ya papa na biso Mayata. Bosangi sango na message ya babiso o tozo kosenga na bandeko nyonso o bazo kosenga kimia, o bazo kosenga bolingo, o bazo kosenga limemia, le respect. Bolata yango. Yaya, même si on vous insulte, mes sœurs, mes frères, je vous exhorte. Bota la simate. To continuer liboso, to tika distraction. Vous avez déjà compris que nakati il y a distraction, les diables à profitaka. Nakati il y a distraction, les gens cherchent à détruire le travail de cette dame. Si réellement vous soutenez Ursule Péchanga, si réellement vous soutenez Belleville Condu, si réellement vous soutenez Ursule Péchanga, Maman Nabiso Dinana, Papa Masumu, Papa Nabiso Baoutaki, Kofinga Grava, Papa Nabiso Masasi, si vous soutenez Maman Dinana, si vous soutenez Bandeko Nabiso Nyoso Basara Masiala, Baboko Manoka, en tout cas, to bolongo na kati ya haine, na kati ya jalousie, boso la pembe, lokola ndeko nanga, Jerry Matondo, a l'habitude, ya koyebsa ngala, parfois so la pembe. Intérêt et Rosalani, mes frères et sœurs, que Tomitia derrière le bêtise, derrière le n'importe quoi, nous allons bénéficier quoi? Voilà. Maman lobby, ba Congolais nyonso ba lobby, bozo zela sous nini et l'Obama. Je vais vous laisser suivre d'Acosta même pour 10 petites minutes, hein, une façon ya ko tout le monde d'accord. Et puis na kozonga pona lukamwe pe na tia commentaire nanga. Makambo o d'Acosta lobby ezali makambo o presque ba Congolais nyonso bazo koloba yango. Yango ngana na tsa bino. Beaucoup de personnes qui passent à la télé, des fois, au monde, abandi ko finga. Pour ça, attention, et belé, bayaka ko régler ba compte na bango. Et belé, bayaka ko réclamer makamu na bango. Et belé, bayaka ko latsa combien ba regretta kamakamu sous. Il y a des enfants et des filles, il y a des fils et filles des serpents quand il y a internet. Il y a certaines personnes oh ba regretta kaba vie na bango ba sala oh ba baby ça déjà et beba bongo et kufa. Et maintenant ba ko kende bango mon côté. Il faut pas nous kaba kende na ba tu béni. Mais je vous dis, il y a encore le temps pour vous les bons dieux azoti kabino vivants. Il y a le temps où vous pouvez vous boko luka grâce de Dieu, répentez-vous, beaucoup la main de Dieu, mawanzambe ekiti pe katina bino bobo tamili susu yasika, beaucoup mi créaté nani comment dirais-je obotami motonasika katina nkolo et onyo so yamabe et au salaki lobby etikali, tu commences une nouvelle vie et puis tu avances. Voilà pourquoi le combo Yanzambe, ba miracle Yanzambe, ce que Dieu fait avec nous, tout le Belakango dans le passé était. Non, les bons dieux, à Sala qui n'a passé na yo, papa na maman, bakutani, ba innocent moko boye bakutani, ba kominda kumoko, ba
Maman zui mukumba, obotami, okoli, obandi kotambola tinde ngozalelo. C'est-à-dire que Nzambe azala avant même papa na yona maman bakutana. Avant maman na ngana papa na nga bakutana. Il était Dieu. Lelope azan Nzambe. Et il restera Dieu, s'il vous plaît. Même vous qui soutenez le bêtise, même vous qui soutenez n'importe quoi, Yaya, vous avez votre mbano. Et naïf sakaba frère nanga na ba sœur nanga, toute personne oyo a soutenu nakayo dans le bêtise a respecté ayote a linga ayote. Donc rôle nabino ezalaka ya lipapa, mokolo fête ba koluka sapato. Comprenez? Alors c'est trop grave. Prenons d'abord Dacosta et puis on se retrouve toujours justement après. Une façon, il y a que tapez-moi commentaire dans la émission Nabiso Bandeko Balandi à Top Media Télévision. Merci beaucoup. Alors, si on répétait, Barési nous voyait. Barési est venu à proposer dans tout ça l'émission. Je crois que jusqu'à présent, ils ont une chaîne. À cette époque-là, l'émission n'est ça là plus de 80 000 vues. C'est comme ça que Barési Baza me dit, président, en tout cas, j'ai un ami. Aligné pas ça dans l'émission, il t'apprécie beaucoup. C'est qui est Kevin Panda? Je ne connaissais pas. Non, c'est pas. C'est pas un problème. Ah, bien, ça va. C'est comme ça que j'ai rencontré Kevin. Je suis allé chez lui, il n'a été soit déménagé, mais à cette époque, on a na Lingwala. Je suis allé chez lui, un garçon très gentil. Tout ça, l'émission, on a fait la première émission, enregistré la première émission, et l'équipe. Après, nous sommes restés amis. Azwi numéro na nga pena azwi numéro na so ba benga na ozwa soki nga pena bengi ya ozwa jusqu'à ce qu'un jour chez lui à cette époque je prenais encore la bière parce que j'en prends plus à Bensinga président moi j'habitais Bon Marché à Bensinga na kei to vandi to meni na somenga batembo na ngande na za komela après il me dit ouvertement qu'il est intéressé ce que ngana za mobali na ye et tout ça. Mais ce qui est clairement Kevin, ngana za homosexualité, nazara PDT. Mais ça ne m'empêche pas tous à ba master. Madame na bango na kota na ngate. Makambo moi sina mobali. Pendant que baza mibali pardon. Si ils me font la guerre, s'ils veulent me détruire, s'ils veulent détruire mon image pour le simple fait que moi, Cédric, d'Acosta que je suis, je n'appartiens pas à ces consortiums de PD, je suis désolé. Moi, je le respecte, qu'il me respecte aussi. On peut faire autre chose à part cette pratique-là. Ba PD na musana biso oyo. Ba yebi bango des noms de visage et de pratique. On n'a jamais vu d'Acosta dans ces besognes-là. Je parle de cet ensemble-là. Kobanamoura de la presse, Koyana Kevin Panda, Koko Manamida, bango nyonso baza bato basala la promotion ya musala ya kitoko o mama na biso sila biso basala na SB. Madame na bango na kota na ngate. Makambo moi sina mobali. Pendant que baza mibali kota na ngate pardon. Kota na ngate. À Madame Silla, ma grande sœur, je te dis ça aujourd'hui parce que comme souba te belé bauma obanga aobanga ko sa vérité pour ba ofingai na ba internaute aobanga ko sa vérité pour comme sobenga esouté na ba film na SB hier aux asu na succès te aomona na te menga mwana ya ba mama mapa nazwi forte conviction ya obisa o vérité soki batu oyo baza kofinga pe ko combattre réputation na nga foyer na nga atono ozo sala eloko te pona opekisa bango étant mutu amoninga ndenge na vivre na musalo wa art na ndenge na komi lelo
tu seras devant ton Dieu. Parce que la Bible dit, ceux qui se confient à l'Éternel sont comme les montagnes de Sion. Si Dieu a placé sa grâce en moi, vous pouvez vous tous vous mettre ensemble. Les Abakou, famille Libota, etc. Vous vous mettez ensemble pour essayer d'éteindre ces feux. Dieu va vous utiliser, va utiliser votre combat pour faire la démonstration de sa gloire sur moi. Je n'ai pas votre problème. Bande Balandi à Top Média Télévision, la kanisi wana bouti kolanda ndeko na bino frère na bino d'Acosta oyo na kanisi beaucoup de personnes babanaki causer la sortie médiatique il y a d'Acosta, mais aujourd'hui excusez, je suis en train de chercher un truc dans le téléphone mais aujourd'hui je pense que tout le monde a d'accord ndeko d'Acosta enfin à répondre na inquiétude na réponse na makambo sur bateau bazalaki nango besoin oyo et ça passe jusque là, c'est cette chose aussi. En tout cas j'ai l'impression que d'Acosta vient juste ko bakisa juste makambo bato ebele babanaki oloba en tout cas na kolika nanga ko tia commentaire te na kanisi bolandi mena melana no jus no tia nanga commentaire te po jusque là on n'a aucun problème avec une personne, on n'a aucun difficulté. I don't know because difficulty, I don't know why difficult not iye difficult not iye. Le bon Dieu est en train d'opérer ses miracles nuit et jour. Bisika bakanga ki na gauche, nzambe ye afongoli na droite. Bisika bafongola ki libulu pour que misala ya maman oyo Belvi Kondi ekufa. Aujourd'hui le bon Dieu azoko kanga ba porte wana nyonso pour afongola parce que nous avons qu'une seule personne. O afongola kanzela place nzela ezala kité. Oyo asalaka porte place porte ezala kité. Oyo anoki sakambula oyo. Il s'appelle Seigneur Jésus-Christ, qui est dans la vie de cette maman Belvi Kondi. Bako combattre bino balonga binote. Et je vous informe, avant na kota na makambo papa d'Acosta, lelo tocha deuxième épisode na biso. Deuxième épisode et zokota lelo. Yo nanu o partager nanu vidéo na biso te na ma belle-mère. Nanu otali yangote. Oza abonné à Tadi. Oza abonné à Vincent. Oza abonné à Sarah Tola. Oza abonné il y a maman Dinana, il y a maman Ursil, il y a papa Elombe, papa Masumu. Bande nyonso il y a théâtre son nom nous tenté. Adresse en gros. Je vous dis Belle-Vie Télévision, vous ne serez pas dessus. Allez sur ces films. En tout cas, ba casting à Boé, il faut avoir une tête. Ba casting à Boé, il faut avoir il faut la personnalité pour faire réunir bateau nyonso. Ya moni eloko nga sina lobango une fois. Na melana no ji po. Eloko nga sina lobango une fois. Au moni c'est que on demandait hier moto non ezalaki ndenge do ezalaki. On demandait hier na ba frère na biso ya ba les Abakou. Vous allez rendre maman s'il a un mauvais service. Une maman qui a des potentiels, une maman qui a azalina parcours, azalina CV, azana musala. Une maman oyo lelo ebele à batali na télévision biso nyonso to continuer kotala ye azo mériter ba respect, azo mériter ba valeur. Vous devez faire très attention, vous devez arrêter avec certaines choses. Aujourd'hui, il y a des castings oyo et pas maman nabiso si là ça demande à ce que maman top a kine mais maman top en kinete. Il y a des castings et pas maman si là et senga il faut par exemple papa Serge qui mais papa Serge à Okenete. Il y a des castings et pas maman si là ça va demander papa aller qui mais papa aller à Okenete. Il y a des castings et pas maman si là ça demande que papa Elombe à qui mais papa Elombe à Okenete. Il y a des castings et pas il y a maman si là ça demande que papa Massou moi qui ne go jouer mais papa Massou moi Okenete. Il y a des castings et pas maman si là ça demande que papa Massasi à qui mais papa Massasi à Okenete.
te. Il y a des castings et pas maman si là, ça demande que maman Léa Ndaya qui mais maman Léa Ndaya. Alors il y a des castings et pas maman si là, ça demande que maman Moseka qui mais maman Moseka au Kenete. Il y a des castings et pas maman si là, ça demande que maman Ursule Péchard à mon bout tout la ville est calme à Kenete. Alors Kenete, il y a des castings. Et pas ya maman si là, ça demande que maman Milo ba kende go jouer, mais ba ko kende te. Est-ce que vous bongiseli maman Moussala? Est-ce que vous sungiye? Est-ce que vous construire Moussala na ye? Vous bominde Moussala na ye? Le film est ce film ezali casting. Ba frère Onyonso na ba sœur la majorité au ba jouaka et pas maman na biso SB. Ceux qui Bellard a bengié aya jouer à Oyambang sans problème. Mais ils ont des comédiens misusu baza na ba terre misusu baza awana king SB attaché 1 million à bengi ba okité. Pour na respect na bango, pour na dignité na bango. Pour na valeur na bango. Ba okenete eza lokola casting place wana et zosenga personnage mon lokola Papa Elombe par exemple. Ozui Papa Elombe ya faux moko à peu près Papa Elombe au Tcheye. C'est-à-dire au bomi déjà place wana. Ce qui ezosenga neti personnage mon ezosenga Mama Sila fa jouer. Ozui Mama Sila mon oza à peu près lokola Mama Sila. Au bomi. Parce que ce qui est a tikango a na filme ezala bongo. Ce qui est a au tikango A, ce qui est B, tikango B, ce qui est scène mobile connexe, au tiki scène connexe, ce qui est histoire associée, au tikango ezala histoire associée. Bozo bomela maman oyo musala, bozo côté si maman na baranki lebele, mais c'est ce qu'on demandait. Yango pe bazo continuer ka bosenga, yango dakosta auti koloba. Il a bien dit. Et bien là, sa maman de vérité, même ba oyo ba tourna kawana de panaye que ma bé ezo ou ta de que pas bateau yo baza tout autour na ye. Donc maman a le pouvoir azali na monopole ya web sa bateau na NON, ça je ne veux pas. Maman, il est temps. Tout le monde a commis botika makamnyo so na maboko nzambe. On peut beau faire, on peut bien manger, on peut être en bonne santé. Ce qui avec nzambe na bateau yo oza na bango au bongi cité c'est difficile. C'est difficile. D'Acosta a parlé avec sa bouche. Yango d'Acosta oye li susu na makambo ya le ketchwa. Ah, nzambe nanga. Mon kilo d'aka somo. Natala na a minute ngo komi combien? Mon kilo d'aka somo. Ah. Nzamba za malamu penanda kilanga tadinde na zala tadiko. Ela na jipa. Madame na bango na kota na ngate. Makambo mwasi na mobali. Pendant que baza mibali okota na ngate pardon okota na ngate na kota na ngate na kokota te naza ata na problème na mutu moko te. D'Acosta c'est mon frère, les Kétus c'est mon frère, ce sont mes frères. Na kokota te ata botindi ba vidéo ebele bozo kotinda na kokota to. Dans le bêtise j'aime pas mettre ma vie, dans le bêtise j'aime pas mettre ma personnalité, dans le bêtise j'aime pas mettre kochane nanga na katuana. Parce que le travail que nous faisons est un travail, il y a des responsables, il y a beaucoup de personnes au Balandarabi, surtout moi, tout autour de moi, je n'ai que de mamans, de femmes mariées, de hommes mariés. Nazalaka na ba compte, faut na rendre ba maman wana na ba papa wana alors dans des choses, dans de bêtises comme ça non kotate. Yango bomoni ba jeune ebele ba comment lo ba toute vie est vie. Toute vie est vie. Et si tu salema déjà, tu botama, tu salema kapoto kufa. Tu kufa na biso. Ata na sali te non kufa. Oui, yaya okufa mais okende wapi. Okende wapi. La souffrance de ce monde. Eza mokie pour les cas souffrance ya enfer.
après cette vie professionnelle au de salaka toza na ba vie na biso misusu yango vous devez faire très attention conseil on a banda opesa na ba itano eke depuis kala pour na mama sila depuis kala même ba o bobenga biso bosola kana mama sila bozaka ba abonné a pour makamnyo to lobaka bokomisa kango de pa batu na bino. Pourquoi c'est toujours batu o baza mal répété na communauté de ba entoura mama sila? Pourquoi? Maman, sauvez image na yo. Il faut sauver votre image, maman. Il y a certaines personnes au couteau à quoi qui côté les matés pour alobana yo et lo comment vous aimez na ba occasion oyo à profiter à lobby. Je pense pas que Massa Seka Bamba aza famille Libota. Je pense pas que la fille Bandeko o ya Simba Bamisuso Baba Fongola qui monoko pour dire que maman s'il a fait quelque chose, bango nyonso ba famille Libota. Je pense pas que Bandeko nyonso bazo pour réclamer toujours na comment maman s'il a bango nyonso ba famille Libota, non. Eza la famille Libota, eza les abakou, eza la maman Sila, eza la maman Belleville, bazali ba congolaise, ba maman na biso bandeko na biso bazo mériter respect na considération. Mais maman Sila batu na yo bazo ko détruire mosala na yo, bazo bebisa même image na yo. Demain ça sera référence oyo ba nebele ba non, on avait une comédienne maman moko asala ebele mais na suka batu moko ba ya obebisele mosala pour baba no finga batu na kombo na ye maman aloba te asala le côté. Non. C'est pas juste. En tout cas, je ne suis pas mieux placé pour nous prodiguer peut-être des conseils, maman, mais bino baye botala kaba émission où des fois nous avons mon thème à ezo semi. Eh, tout ça pour tout kunate. Problème, attends mon côté. Film lelo deuxième épisode et ezo ko tabo que nous avons d'abord place na bino. Tout ça déjà heure, tout ça heure ninja na la heure. Tout ça déjà 11h. Donc Sokolaka déjà Maï, Liaka déjà et tout. Luka pena place Fanda. Hein? Ok, nota la film Menayo, ma belle-mère réalisée par produit par Bella et puis la maison de production na bango Mounene Nzambersu. Voilà, logiquement ma belle-vie faut base ou kaba soutien ba belé. Elle ne force pas les choses. Et ça automatique. Yango atangeli classe na yango wana vie na yango wana. Donc, en tout cas, il faut que nous accompagnions ce genre de personnes. Je vais finir cette émission comme ça pour dire un grand merci à toi, Aurélie Mafuka. Aurélie Mafuka, Moutunayo à lobby. Aurélie Mafuka, Moutunayo d'Acosta à lobby. Donc, Aurélie, avec toute ta grande famille. Aurélie, je suis au micro. Aurélie Mafuka, Moutunayo d'Acosta à lobby. Vous la guité. Voilà, allez vous abonner massivement à Belleville Télévision et vous ne serez pas dessus. Moi, c'est Tadingala par émission Ezalaki, le cours de bonne conduite. Ce que Jésus-Christ a été de coup à la Nabino Malasima, Lobeko le Kalelo, Namelage. Merci. Ah, ma belle-mère, meilleur film. Une belle histoire avec des acteurs responsables. Casting et Kuba. Casting et Tonda. Ma belle-mère. Le Veko le Kalelo. Lobipé, j'aurai une belle-mère. Toi aussi demain, tu auras une belle-mère. Bissoni Zotorozana, ma belle-mère. Même si Aza vivante était. Le Veko le Kalelo.